Mama ya koteke yalio. Mama ya koteke yalio. Yalio. Voilà ma belle ma grâce. Yo gas ko ma grâce. Ezali. Grâce à te ki bag na koeti. Na koeti. Comment ça va? Atinde ka mama bango akinda ko pe na ba de kuna biso bangala to boyite. Baka bona kuté ba bimisa ba secret pe ba secret baka bona famba te ba secret bantu bimisa biso ba secret wana nyonso grâce pe bimisa ba preuve bantu to na ngo besoin biso to ko tshana biso mbo libala izala annulé depuis septembre accompagné par la famille insensée où ils allaient bongo famille à grâce la sirène ba accompagner bantu ti place ba balana ka banier mariage au moins te que nazo singara acte de mariage na te makawana c'est acte de mariage ça net grâce akomi benga femme mariée te akomi benga femme mariée te femme mariée sans acte de mariage ça mais bag ils ont sa petite sucre te bag nga pe na ko lokota bag na lati même muto babala e faza na acte de mariage ata bo divorce Fivette copie coller à maman na Fivette mi via ba maman fotara na bana na bango ba copie coller Fivette azak Fivette copie coller à maman na Fivette makolombasu copie coller à maman ne insensé moi maman Fivette a vendu tes os salivio monsieur te maman Fivette azaki bula wayo penza na bula penda chela suka maman Fivette Tangate hebi okomate atako mona yebi kokomate mama Fivette bula wayo ya suka wana penza ba chel wana ya ba matete ya ba yolo ya ba kapela mama ba Fivette ndenge moko zoba vaut rien atangite ayebo komate même pas comme mona évité pour gas bana bango famille pauvre yenda bokola mama na ya kochaka na kindumba azokoche na bakisi mama coaching na makasi Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.
Voilà, meilleur veille na bayetu bakolanda biso na Sarato la TV. Bonne année, bonjour, bonsoir, ça dépend air bokota la biso. Merci na ba abonné na biso pour la confiance, pe fidélité, ba pesa biso bazala rawana pour na partager vidéo na biso kota la yango vraiment boza ebele. Merci na bino nyonso oyo boza ba abonné na Sarato la TV. Merci l'ingénieur Ars derrière la caméra, merci na bon délivre, bon c'est qui, merci na Jonathan qui vous na seja moto 10 ami bali, merci na Dimi Limbondo, merci na Binope, ba yebuli na problème kendi, merci na ba oyo ba posta ki ngai, ba oyo ba souhaita ki ngai, ba benga ki ngai, ba pesa ki nga cadeau vraiment, merci na RR Rachel Riti et qui n'a pas ya motema, merci vraiment pour la geste, merci na maître VK Dibo esprit libre, merci vraiment mon vieux pour la cadeau mais ça vraiment kitoko, merci Peli Susuna BBC miel et puis Canada on a merci vraiment na bino boza ebele na Dejilembe na Matadi on a zanga quitté vraiment boza ebele, merci na Tata Nzambe oazo batela ngai na yo vraiment alongoli biso na janvier to komi pe lelo na décembre vraiment eza nzakate eza pona kitoko na biso te bolamu na biso te mais eza na ngolu ya Nzambe oyo akobatela biso, merci vraiment. Voilà na émission na bino bolinga mingi vérité présentée par Paul Mukendi mona soka ba Mukendi nyonso, j'espère que bon mona plateau na biso kitoko wapi to kiti mo ba diva miki biso de Kilelo, vraiment, tous les toujours à Kilelo. Voilà l'émission na bino, vérité, na mbeli bino bongo mbingazor de la presse, maman Sarato la, temira kosane, analyse par rapport ya makambu ya libala ya ndiko na biso ya moi c'est grâce, ndingi to lobela pe vidéo papa Panzu asalaki. Est-ce que ils a bien asa ina biso ba vidéo bongo to ko meroso lango vraiment maman Sara to ko lobela ngo pe pona yango to ko toucher pe côté ya fifet makambo ngo bandaki esili meto moni susu ndeko na biso susu ya mwasi azongi si susu ba mafinga susu en place to ko lobela pe droit de réponse ya Yvette vers papa Panzo et vous allez vraiment kitoko. Voilà moral so kioza même langage nanga ifungwela nga déjà plateau maman Sara meilleur vœu Paulin, meilleur vœu na batu ba soutenir nga babi le to kitina se mo peto mata to sala ba changement ba plateau to meka to li pe to sala ka na couleur mo te batu batalela biso pour moi batala biso na ba couleur rebelle. Alors ba meilleur vœu d'ici na ba sponsor nanga Azir, crème de visage pour les garçons, ils ont un savon nango, ils ont un frottoir nango. En tout cas, nazo conseiller ba père. Nazo conseiller ba na mibali nyonso o bazara na souci à le posto na bango. Ezala kande ba beauté la bango ba pakola Azir parce que Tchoko et bengami pona bana mibalité et j'ai dit un grand merci na Majabu Gospel, Majabu Talent. Donc, il y a des bases, il y a des fins. Un grand merci à maman Gina Amatou. Monté ma papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Et un grand merci vraiment à maman Amélia Mouiba, la private de Orlando Domingos. Bah, joyeux Noël na Jenny Beta industriel, moi c'est à Pembe, moi c'est à Orange. Un grand merci à président Charles Tamboué, bah, joyeux Noël na yo, bah, joyeux Noël na l'homme selon mon cœur, papa Diego Milito, bah, joyeux Noël na Abenge à Souzaïs, bah, joyeux Noël na yo grand frère, bah, joyeux Noël na président bébé, bah, joyeux Noël na la présidente Nathalie Moussibou, bah, joyeux Noël na Sol Mbemba, bah, joyeux Noël na Makiela Kumba, bah, joyeux Noël maman 4R, bah, joyeux Noël Nana Bafana, bah, joyeux Noël Ozia Massamba, bah, joyeux Noël Natalia Onyema, bah, joyeux Noël na Pamela Kabeya, Edwige Kalala, Sarah Abwele, Eliezer Nkanou, bah, joyeux Noël na papa Edi MK, et puis bah, joyeux Noël na Tapi na Gucci. Tapi oh Tonyati, bah, joyeux Noël Paulin. Nanda kwa fivette. T'es ça dans le baba, je souhaite na. Boss ko po nyongo ngo distraire ngana opesa ba joyeux Noël. Mais mutu moti siko tangena no. Est-ce que moni na kiti na kana bandaka plastique ata oyo. Et a divan cuir.
les émissions nanga ba question nanga si ça natike le temps natike la temps au souhaiter battu mais ça na mutu mona no tangi pété continue na j'espère que tanga nani bwana kusani rappeler ngai pona za rapide Rose Bonga ba joyeux Noël na yo ba joyeux Noël na tata po ifapi gato na kusana ki ba joyeux Noël na couple e kabatiki biso na défaut dose ya mtsoaka couple nga na ose la Karina pesa biso pe matière pour matière ya grâce et comme non na suka te pona to bois quitter mais pour to bois il faut y mo panza bois ka pour biso to travailler na panza en collaboration bien à bois kaka biso to le rotaba matière donc voilà ba joyeux Noël l'équipe technique na mobimba ba joyeux Noël na fondation Saratola na moni bon maman Judith Kalanga oyo wapi bongo to utai ko sala descente na orphelinat ya quartier 1 place autre que ne ko fêter vraiment na ba orphelin Noël na biso. Alors voilà, joyeux Noël à mes fans, à mes vrais, à tout le monde. Ba fan na ya page Facebook. En tout cas, ba joyeux Noël na ba tout hein. Souhaitez pas Yvette joyeux Noël non? Yvette ni. Yvette kaka moko. Oh wapi. Kasi Yvette kaka moko to zali na réseaux sociaux. Ya je souhaite nga tenga na ba no souhaiter to bandi no ba ja ba souwe wana pipone. Bongo bande mission ni kolomba ma otondeni. Ça va, merci. Comment ça va, bonne santé? Ouais, santé na ngaya pepeleti. Noël comment il est qui Noël ele ka kitoko makasi. Mais sinon neti nga ba bilolo ka ba Noël ba ponani na feta ngote. Toko parce qu'on émission na biso maman Sarah apparemment likambo ya libala ya grâce na utaki obenga ngone émission lekaki eza ba théâtre ba komo kochela biso ba épisode série grâce et monsieur Panzu et bandaki déjà mais si siko solution tozo zora kimiate to utaki mona monsieur Panzu sali vidéo pour na kolobaki bakata basi bazana ba etiki ya ba lesbienne femme mariée bakata moi je suis femme mariée mais ndumba moi je suis femme mariée mais as infidèle vers mon bani na ye bambwa kila wana akoloba na vidéo na azoyebela ngona azo s'adresser na madame mon épouse grâce la sirène bakisi le kombo mso sirène la sirène ndenge kasi eza kombo nga pe na pesi ye pa mipesa balado na nga pe na bakisi la sirène ya mabete moi ça toyebi sirène ezalaka na mai sirène ezali mwasi mo boye invisible bamonaka ye te mais grâce tomonaka ye koma obenga esa baesprit ya sirène ekotaka na bato baza na bomoto on abenga sirène. Est-ce que eza malamu mobali boza na baproblème na mwasi na yo osalela bato video ya bongo bana baproblème te bakabwani déjà c'est tout à fait normal baosala video te ndeni so mobali aleki limite akomi ti na niveau ya kosala video seke bakabwani déjà wana kobongisa eza te donc baza na bango deya ya kokabwana parce que bakabwana depuis septembre donc grâce ayebi ke mariage ezala annulé mama ya grâce insensé famille ya grâce bainsensé bayebi ke libala baacorda baannulé mariage mpo kaka balakaki mwana poto donc libala ezala nango déjà annulé banda kala donc eza nango likambo kutu te o tolobela nango te libala ezala annulé depuis septembre accompagné par la famille insensée oyo ezali bongo famille ya grâce la sirène baaccompagna Panzu ti place babalanaka baannulé mariage omona teke nazosengaka acte de mariage nazotemaka wana so acte de mariage eza neti grâce akomi benga femme mariée te femme mariée sans acte de mariage ezala te bagi nga mpe nakolokota bagi na lati mais moto oyo babala ye fo azala na acte de mariage ata bodivorça okozala nano na acte de mariage apo ozwi acte ya divorce parceke ye na acte ya divorce aza nango te na ya mariage aza nango te grâce pardon yo mpena basalaki yo bese basakani mpe na esprit na yo na famille na bino tellement eza pauvre na niveau moko ke bozwi ata temps ya koétudie mutu te ka oui ozwi code ya 1000 code ya 500
code yango ba code pe batindeli ye pe papa ndina moi na code pe ya $5,000 te siko a paniquer ni a paniquer makasi na moni te code ya $5,000 te mais au paniquer famille pe paniquer bozu ata temps ya ko observer mobali azoya obala te et servir biso ka leçon et servir biso ka leçon ezaki motuna ya monsieur pense tonaki na ba mibali ya poto na ba panzi sango bomeka kopanza yango vraiment maman Sarah lelo oyo bazo attaquer grâce ki nde mobali alobaki amana réservoir na babima na bango abima pena Yvette Bisuba Chris wana aza réalisateur ya dîner confidentiel aza pe réalisateur ya nini babenga oni année décennie même réalisateur afuti ane bango te pa kwa bakulu tukaka ya futi émission salami chitoko afuti lula émission kitoko bongo banjo alobi ezana passage yoka omoiti réalisateur pa ya ki feti wana ba filmer anniversaire banjo tuni grâce abi mama sikoyo to futi na futi salle na futi po place basala ki anniversaire ezana na ono tete flefte abi na futi salle na futi décoration na futi musique batutu na futi mais réalisateur na on to futi te photo PC combien oh non yé na ebinde to gérer ngo to futa été yazo ara passage baka bo pa koka ya bakulutu asimantete afiki quand le même jour anniversaire wana er anniversaire esili Chris akenda na Yvette Bisuba azaya accompagner couple akendaka na na mutuka akenda na ye ya saka bango fiko fiote na sima nzete afiki no yebiso mamba solo te pone maman Sarah dossier nezo yo na fête nini problème nezo na wana fête te to na problème non te to za na mamba grâce boza na problème te mais to le bena mamba grâce na kona to le bena mamba grâce maman Sarah mobali ya lobi kindumba professionnel na yinda yiba basa tiko seka internet oyo bandeko to mona makambo pe to koyoka evandeli mo ya bana malamu namoni lelo attitude mu pété te nana mu pété nana ba regret parce que 2022 za pembeni mais dossier grâce izana no ebele fona 6 ango comment ça amena aussi le biso analyse par rapport Kindombe international mais grâce à Zandumbe international international ku tout est bengé professionnel aza chel professionnel grâce à ça chel professionnel parce que azo frapper na ba lesbienne azo frapper na mibali normal donc aza na chel professionnel coaché par sa propre mère coach à grâce maman na mama grâce aza na YouTube akokete il faut zonga waye muta baby sa vie mwana na ye parce que mama grâce baza ba mama monde mona ba mama ba fivette makolombaso ba mama batanga te bakaba vi na bango na mompono na bandi quoi attaquer grâce te muto boza muto aza na YouTube mama bango aza na YouTube oh si je za mulai mama na fakota bongo ba mama ona ba papa biso bakota ndeni ese ba ezama ramna bango c'est retour maman papa na bino maman nyonso akose retrouver na YouTube tokosabola ye mama mututa obika mama mutute attitude ovai na ya mwana malamu mama mutute nde toza boye Paulin balobaka telle mère telle fille nga mama biso ya 8 ans ya obunda mpona ntanga chik po adolescence peut puberté et dérangera biso fort et dérangera bana mais maman biso asalaka effort abunda atangisanga classe asala effort abundi alakisanga nzela nzambe yebisanga grâce maman banga bundi alakisi cigarette abundi so alakisi tembo abundi so alakisi boulevard abundi lisusu akotisi epa ba député akomi mwasi à la députée maman nazo bunda zo kotisa e par-ci par-là abundi akotisi esu na vie apanzu ta Paulin akangi maboko lora mwana malamu mais malobozo bimsese ya mwana malamu te mais ba proponde ba proponde ya mwana malamu te yango nazo ebiso grâce à ça chel professionnel coaché par sa mère
Mama wana soka azalaki mama mayele bangai batanga panzu déjà ke oyo makambo ekoavance te mama wana yango grâce otaki live Yvette Bisuba grâce tika bayaya bajalelo bayaya oyo batikala bayaya oyo baikia baninga nyonso tout déjà babala quartier koma masculin atikala fille niki ya quartier lingwala Yvette Bisuba keba na bayaya bajalelo nayebisaki yo keba na bayaya bajalelo Yvette nga nayeba ekute ke nazaloluka esika grâce avanda apona finge na seke grâce ovanda ande na itaga place ima elindaka nga te yaya jalelo Yvette Bisuba na live nelobi alobaki abisoki pando azalaki na eloko alinga alongola grâce na vie ya itaga place aza banda grâce avanda na itaga bazwelaka ndako ya itaga ti lelo epuis itaga yango ya wapi ya kote ma elindaka grâce teka juk pardon lukisika ovanda oyebi ke bafie yango mpe nyonso internet so tolandi be bavanda na mona babandi bazalaka na balingwala bangiringiri balemba donc emsu nakanga mom na gombe baza te na beau donc grâce à ta beau vent okoki futi ata na beau vent pamba te beau vent okoki te abe avanda na itaga kote badindaka na pesi raison parce que grâce so totali bien non sala vidéo te na lupango na place afutelaka okebi talaisa mutuka mpe na susi ati oyiba mapango ezalaka mituka ekota te grâce azafana na mapanga bandengo wana baya azalaka na mutuka bamonaki kaka mutuka me mutuka elalaka nango na kwe na susi ati yayaka wana makolo makusu mpe bojindo eza atelemi agare mutuka na ye abengi mama bango yaliela gome anyatima boka koluka kai ok anyatima eti akoti pa na bango donc nga te wana siko Yvette Bisuba alakisi biso place mikwapa avandaka donc yozo interprétation kama ba Yvette wana ya na ya jalelo te ya jalelo taka ya jalelo abisi abie na niveau na nga nakolinga mobile ka panzu te tamala mokilo bona bakaba ebi ke Yvette azoba Yvette alobi ki akolinga mobile akolinga kwa panzu te epi azoba amu balu bazoba wana wa bakisengi ba mongol so tali Yvette a mongol talinga ta so ta photo ni mo bakoka musara wani positionné ekobala maloba note tutie bakicho oyo po apaiser situation voilà Paulin musara otalaka nia oyo so tapile elongi ege so akangi elongi lokanya nabie bato bota biso boyebi photo na oluka yala photo mo etambola na réseaux sociaux Yvette tout à fait copie coller elongi ya nia ala photo ebo kemiseye pardon atalaka misala wata siko bakanga ye photo atala si babweso pa kanga ke elongi atia siko baja bafine bakoma mikolo siko ye ezosimba nde te abiloka nyawa bombe nyawa meli masa ala ndekolo ya mwasi ebi ebi kole muninga malamu Yesu so ngala so mwana ne bazalaka na anniversaire te bazalaka na mariage natala muninga malamu ya Yesu wallahi bilahi muninga malamu na vie eza Yesu natali penza Bisuba ya Yvette abiki panzo a niveau na ete siko ye mobali ne o abina kiri o alibumulele wala boka ya lembi libumuloka ki tala ki banfumu mobali wana kokai na panzo te na temps normal akokai na panzo mosiko moni baninga jalelo baser mo ya jalelo bayayo batikala bafille niki na quartier so mama Sarah akoli na lingwala ne grandi ka na lingwala vie na ye azolekisa kaka na bayaya lingwala ozo comprendre ta niveau aseki kasi tala niveau ajoli penda grâce abi ya kobala panzu te panzu a niveau na ye te
ata bakangi miso panzo wana eloko te pa aloba abi nangi nayeba mesie wana na apesa ye komwa mesie panzo me azotiola kizengi ya grâce mikwa mpe moto aya na nkombo ya mesie mon mari mesie panzo mon mari mobali nanga moko ya sur grâce moto ayaka na nkombo ya mesie panzo moto apesa na ye na kijalelo na ye moto azala kobenge mesie panzo mokili ya makambo mama Sara oyo bata mwana mokili omona makambo soki panzo azalaki eloko te ye akendaka anniversaire kosala so panzo mpe ayaki eloko te akendaki atioli su grâce na libala bien abi panzo aza na eloko te yokadi so panzo azalaki na eloko banga bakesa na komi na libala na komi na lingwala si banga baki osala libala mpe ya na komi na Gombe kuna banga basala civile na bango na Rotana to mpe na Béatrice Hotel na kamwa salo wana te acritiquer mariage ya oh mama papa nakangi mako video eza kasi ntango olobi okangi maboko na biso nde otiki te nakangi maboko mpo video ezanga na kosala nanga commentaire ebele te c'est-à-dire grâce mpenza aza zoba non seulement zoba azalaki entouré na bato balingaki ete même ekirindika baoseka na bango grâce nakoso te ezala betoli solo naa na peti nanga moko akende oyamba odia akuti odia bazalaki na otanga komona te mpo bandopi mene bemission bakuti odia bazalaki na fivete yoka siko odia baotonga na nsima kamera grâce mpenza azoba yo moto ozwi mwa ngolo na obwata kutu moto yango aza mabe estce kokotika basambusa ndenge wana mpo baphrase oyo odia de alobango na émission okotika basambusa mobali no ndenge wana te yoka fiveti makolo mbasu abi yanga kunde naza boye ata moto apusu soki aye nakenanga kaka mpe omena te vele baza na besoin libala te mpo deja bala tika boye nana olinga fiveti Paulin fiveti ndenge aza wana bilamba ebombaki ngalata akupe ti ngalata akupe omoni ye awa ne nyonso oyepwani atie tatouage abomba nduta asali te azalaka nango ya rouge ya choko eza nango décor te yasala décor te yabomba ya na bato ebele basala nduta basala tatu babombaka batatouage babombaka basicatrice misu babombaka banduta me batatouage ya badécor moi neti yanga ya décor batatou badécor eza comprendre mais eza bato mosusu place amoni cicatrice nde mo egenaka ye azipi yango na tatu mosu mpe ya nangi nazipa lingole nanga azipi yango na tatu nazipa nduta azipi yango siko nde eza boye mama bagrâce la femme insensée azokotiaka grâce tala niveau ya coaching yango ya kindumba yango ya salite banda grâce abandi kindumba ovandaka na ndako coach azwelaka bango na itaka wana ndako coach aza fin namoni bazongana na coach mama Sara na video ya Messi Panzo mpo nani abiki epanzo aza mbongo azwela grâce ndako mosusu te semi azongana na panzo na coach nakobeta mpe kopango parce que yo sola na coach te nakobetele kopango mama Sara na video ya Messi Panzo alobi que mwasi abimaka na balesbienne nayeba grâce akutana na bombanda mingi na nyoyo na magali mpo magali mpe muta coach pire muta coach na ndenge nini toesukota panzo tokuti so magali elobi ebele mama Sara tolingi toyeba Messi Panzo alobi ke mwasi oyo aza lesbienne siki aza na bapreuve oyo alobi bien mwasi aza marie mais abimaka na balesbienne alobi ya na bapropos na ye epe alobi ke eza na kati ya telefone na ye aza na bapreuve na telefone na ye makambo mosusu toya koloba na réseau sociaux bato bamwa biso loka maboma ye kasi panzu ye moko yo wana akomi na système mwa mbula mo video apparemment Messi Panzo akomi chroniqueur bon soki akoti mpe biso mo tosala échelle toluki na baboye napesa ndeko moko abengaki ngai raison tona condamné alobaki ke
bande na ngai soki bolandi bien pense avec le succès na YouTube namoni na succès ngote po eza succès soni oya succès te succès bien so aza pena mutu eza pona politique to po bachaika to travailler na Congo succès on l'écoute ko bebisa CV na de plus en plus non succès n'est pas que tu as travaillé moni ni to mona ba patron ba fandisa ba kombo parce que yepa ngia kombo ne vendre ba ndengi mombo et bela dépense à salaire na libala grâce et bela dépense à salaire na libala wana pour grâce bana bango famille pauvre yenda bokola mama na ya kochaka na kindumba azokoche na bakisi mama coaching na makasi je comprends akisi zebe mama na mta simbela ke pungu te zambe na ngai ça bo et comme tu na mama ba pungu kotia gas nenga zawana nazo benge sirene pamba te mama bango azaba mama oyo baratafi ba mama oyo baza komela bangi na kala baza komela tumbaku na nenga munoko moni tumbaku na nenga boisiko mama ba grâce baba mama o basala fi akenda basavi na bamompono na bapaka juma na banini kuna na balukusa kuna bamama bazala so amoni mutu keya na musika amoni bafa abwakili puta abwakili mutu bakangi ngono baba bakasa sama mbozo bondi rosa laka ondo mona kama mutu wala kala so betelo masona eso na oya na histoire via ma bagasi nata na camarade ya mama bagrâce aza camarade ya master na nga pire mona classe na biso abeteli nga bavie ya mama bagrâce ntango bazorode na veni lukusa oyebi aveni lukusa oyebi temba chez temba aveni wana ezala wana ekenda ti grand hotel babenga ngo aveni lukusa siko aveni lukusa wana eza na entrée mama bango aza ovode mingi babina entrée Marsafco place nini Afrique du Sud ezalaka ambassade Afrique du Sud soki ntango tout droit entrée Marsafco siko mama bagrâce arodaka wana ye azalaka so amoni mutuka ezoya amoni bafara mutuka ezoya siko baza ebele te ye siko na kati alati moni barobe bato balayelaka barobe deni wana ya transparent na kati siko aza na eloko talati eloko te na kati so amonika mutuka ezoya bafara ezoya alongola abwakili puta elakisiki na kangi ngolo venez à moi mama bagrâce asali bakindumba wana omatapunda te papa omatapunda te nazoyebisa yo bakindumba ya bandenge wana c'est qui nous ma professionnel c'est qui bandaka eza descendant euti na mama ezokita na mwana eza descendant grâce soka boti akati balia wana te omona pe mwana o répéter quand même histoire baza ba mama oyo batanga te elobela mama no soka ke baba mama batanga te bazwi temps ya otanga te bazwi temps ya koéduquer bana te azwi temps ya kobongisa vie na ye te kelelo so akufi bana ne ba vivre ndenge ni azwi temps ya otangisa bana te yango moni loka bote mwana mwasi ka moko grâce amemisi ekolo nyonso to abi bon loka nga mona nazalaki coach nga mona nazali na masolo nga mona sani na booster mwana na coache yango azo booster grâce maman Sarah koyi na pula mulembeshe na pula mulembeshe koloba dire non par mozo côté les je pense trop maman Sarah na côté le nani na côté le na sina le $1 à pantu non lié te mais yokana na le de $1 à pantu te na kokotela pantu toza réel tomona makambo ezomona na miso nga naza kozela babimisa bapreuve ya infidélité ya panzu à travers ekirindika natikali komona ata preuve moko te mokakenda pe pardon akufa asekwaki lobi yo basalaki laki 5e épisode to 6e épisode 6e lobi ayaki alobi panzu aza na eloko te baretire panzu bapete libala esi ekufa nango po grâce pasala eso video alongo libaki teka nango na koeti grâce teka na maman Sarah oyebi ke makambo yango eza susu atekela na atanga tekela no atange na balamba yango na bakisa or awa babakisa kombo awa
ateka nango na koet emsu mama bangasa teki po nzala mpe na badesembre panzu contre esi ya ozwa mbongo wana Panzu contre esi mama Sarah Belinda mpe akangi maboko la députée mpe akangi maboko basekre nde tozobimisa boye na moto akomi na bazwa nazaka ngamo te nazaka mpe na Belinda kuna mpe nazaka ngamo te nazaka mpe na Chimène mpo bakomi 3 kombo Chimène Belinda na la députée nani sikoyo opesa mbongo bango to basiliki panzu mpe aboyi na ye escroquerie grâce ateki bag na koeti atindeka mama bango akenda kopeye na bandeko na biso ya bangala kuna mama ya koteke eyali yo wana babengi baa bagrâce yo kasi ko baa bagrâce ezali okotekaka nini bagrâce abisi abisa siko bagi ya obata mpo nde eza na maa bagrâce akomuta bwana fula batutu nde bacheka abo basiko elongi bamoni te la gambela acheki mpe afula mpo azala mpe na mwa batampo maa bagrâce wana batampo otala ete na ndako ya kari ntango asala eloki lokoso asala batampo aza na esiko abombi elongi aolakisa bagi bapese bagi bamoni bagrama bagi bazwi mbongo bapesi akoti bamongo asali provision ya Noël na bona yango bakovivre nango yango bakovivre nango mama Sarah pense en tant que mobali malamu so alingaki mwasi na ye akobanda siko kosala mpona mito mpe panza kosambusa grâce fo osambusa ti twana mokili akaisala monde anko monde ya béton monde ya bénéfice monde ya kanai yango wana ko toyaka otika motu te yo pesi nga respecte nga mpe na respecte yo te nga na encourage panzu félicitation papa panzu songa yo mais faut obimisa biloko wana nyonso faut bimisa kotika te eloko te oui grâce panzu fo abimisa c'est panzu alinga grâce te panzu alinga grâce so panzu alinga grâce te maya na émission nanga te mpona kohonore grâce panzu asalaki yo akoka osala émission nano ezalaki triangle te ayeka po aboma bato miso dans un triangle te assumaki assume bapropos to akomisi mwasi na ye du début jusqu'à la fin ezalaki kaka madame mon épouse grâce à moni yango lokwa tokwandie basili na motu te na comprendre Chimène abete grâce parce que mobali na balesbienne Chimène mpe mobali na lesbienne grâce siko moni jour grâce akendaka nani naobetelo histoire nazoyoka histoire grâce akendaka awa nani palais du peuple baswana na Belinda na téléphone pendant 2 heures du temps ok sani kuna Belinda mobali te ok sani ni kuna 2 heures du temps pour Belinda accordé akende pas la députée la députée siko basekre nde biso tozolobaloba boye bacomprendre ke baza ebele batie bagave esiko moto azobeta grâce mikolo makasi mpenza Chimène mpo Chimène na grâce basali 5 ans Chimène mpenza azobeta ye makasi ke libala efe ekufa loki ekufi ekufaka esilaka ndenge wana divorce ile esalama na septembre polin mariage annulé libala soni libala ezanga acte de mariage mpe libala grâce voilà libala ezanga na acte de divorce acte de mariage eza te acte de divorce o ma libala somo grâce otiki libala na défaut mama couple panzu botiki commissariat na défaut batika mariage civil na défaut batika mariage civil na défaut mama ça apporte petit dossier ya grâce mama ça appelle ça conseil bakabona polin bakabona ku te babimisa basekre mpe basekre bakabona pamba te basekre panzu bimisa ya biso basekre wana nyonso grâce mpe bimisa bapreuve ya panzu toa nango besoin biso tokotia na biso mbongo voilà merci mama Sarah oui bakabona tondimi bakabona mais eza na eloko moko boye ezala mabe parce que basalaki cérémonie ya mariage coutumier bandeko ya panzu baalaka wana bandeko loué te nani pole vrai ndeko ya panzu eza mama alobaka ke panzu jamais akobalaka une pétasse comme grâce na makambo ya coach alobaka ngo yango mpe kokisa midi libala eyaki akosa leka ya poto et la famille de grâce plaira libala eza te
mais maman Sarah c'est amonia na lobby oya ko zongisa bango susu te basanga na elie bango ezongisa nango bango ba obima ba kizengi ba ridicule. Nous on paie rien, on n'a pas de manquant, donc voilà, nous on a seulement des budgets et la monétisation de YouTube. Et voilà. Le sope bozonga na bino tokoyaka na ba live. Tali tokosala tokotela moka esumbongo donc yotala nango biso te bazonga na ezotala biso te bakabona ezotala biso te biso kaka twaka na toujours mais pas toujours tosoni mpe atoyokana no bien nyata baplan ndenge okende yango na ndenge ya video ezosola makasi parce que okotya bavoice bakondima mpe te bato bakoloba o te tomanipule yo mais système ya video tokos Neta poko fungwa no page Facebook po nyata ba planka wana. Voilà, merci maman Sarah. Maman Sarah, oui, ça ka biso na émission ka o tourner de yambayo qui osa la vérité ya mani o yo c'est la vérité. Karaba la sorcière. Chaka Zulu. Maman Sarah la tourner. Oh wapi kasiti. Voilà, oh wana yo tangi wana. Wa Karaba la sorcière. Yazo sambo kalate. Ngaku nazo préparer nda sambo mukoloka na yo ka sala dot. Poni bozo préparer bozo zela moninga maman ça ngape mukolo ba moninga zo préparer ngape mukona ko préparer anga basala bongo nki tour à tour grâce mukolo okuta na pe na dossier nanga otika te mabe yanga de abatika basala yo te kolinga te ngade abasala nga yanga pe na osala basala nga tina mahamba arrestation nanga grâce à Mela ba champagne avant de se kirindika baseka grâce à lobala nga o bana ne ba okoma ba fazer on ça 10 ans en prison yango mokili tour à tour ngape so ezongi surtout nga boseki nga pe kande bomisa ko ba vérité nini ya manya oyo bombi robimisa jour en date na yo nazo zela mkumba mkwali ba ni pusana na pembe ko bomele mo te na bo matin ba bo matin bango ba bomela matin. Maman Sarah boye ba ketan bo sala boye ba belle sœur batala na biso. Je m'en fous de ba belle sœur na bango. Yanga ba belle sœur de abayo kama kambuto ba finganga na ya lokuta na ya solo ekota bango na mato. To vanda ba yebinga ke mwasi na biso bonikaise vie réelle na eza po eza o bango ba lo ba ti esili. Bango pe ba luka ba ke convaincre ba belle sœur na bango. Yangani ba osambwa awa. Eza façon bomela manya libala te. Ekufa nango yangani ngape bazali na bafase baluka pe baboma yanga pe makambo yanga pe libale kufa oche bango pe bakota procédure ngade na bandi procédure ya roboma ya grâce déjà na bomi ekufi penda ekufi so bazongani ba batizeli ba be bisusu bilela bantaba bamwa bamakati nazoyoka yo bien bobomi ya grâce te ya grâce nde kindumba ne penda ebomisi na kilesi bien mama na koche mabe bongo manya famille manya mwana ngani no santia ba ye pe lesbienne ya ye kutu na ba preuve na ya grâce ezo ute pa panzu mais ya ye ute pa na yo tika ya Google ndeko moi pesa ngai est-ce que Sarah la eba ki na YouTube balinga na yeti bona okay na bango wapi ngane na zabo na ninga ka nzamba linga isi poso nzamba linga isili na za na vie éternelle yo pesa nga paiement te osomela nga lipate osomela nga lipapa te ochela nga crédit to lingi no ngati est-ce que na tina okoluka te obongisa na bando na papa na nga kuna buluki ko bongisa te mutana ba mbongo na yeke na bongisa ta na ya kusomela nga ta lupango na luki ete na bongisa na ye wasia na bongisa na banyanga la kata wana pole so nga pete papa abotinga na luki na bongisa te za kuna ndoto te na lota ngote na ba rêve te ay banyanga la kata pampamba wana o ngane na ko bando kabela ba mbongo na bando lukana bongisa na ba pour gagner quoi muta osomela nga mapango na luki ko bongisa na ete bongo bango na okina kwa tika na va na position Jean-Luc ndi na vandi azomo merci pour la réponse maman Sarah tous les discours dossier fait faut tchara makolombasu tenga na zobenga kombo na yebi aza concert na ngai na makambo ya mbasu na yebi tenga na yebi kaka pole yo mona mbasu te pole omona men koso te omona
Mais quoi ça fait ça là? Tika. C'est ça là. Paulin. So tala ngoko six poso le ko kata. Le ko kata. Makulu mkiele. Ese wana makulu pena ya mutu. Makula nyama te. Et puis boye ba on a vu so moni mutu ba bwa kila ke ba maladie peso ki facilement. Ye pe sala a pratiquer ba bilo ande wana. Nga ba bilo ko bwa kile zo ngate. Nga bna na mona nzambe ba bilo ko na ba bwa kimbasu, ba bwa kinini. Chez moi ça passe pas. Là il parle en d'autorisation on a corps on a ba maladies jambiques on est raté. Vous comprenez? Ye nana problème n'était pas là. Quand on a une question problème ti parce que cause a problème na zoba ils a passe. To lo ba langue monte five to beta langue ya ngana la mu dansa. Ngana beta langue ya chic. To so na ndeni. Ye wana zobina ngai na ke class na uniforme to so na ndeni faute ya mama ya fivete atanga te mama insensé oyebi via ba mama faute na bana na bango ba copie coller fivete copie coller ya mama na ye fivete makolo mbasu copie coller ya mama ne insensé moi maman fivete avandi ki azo sa livio émission te mama fivete azaki bula wayo penza wana bula penda chela suka mama fivete ozolo banda fivete na mama na ye te mama na ye na makambo ayo te azali biso a tozo épargner te yo ndisiko okomisiko te to épargner na te te mo na place mama fivete akuti ma baramba mais au moins yo ka te place fivete o manquer papa na nga respect et bon ce ko yo ngopekisa ngeta nkeki mama naza nani est-ce que mama wana naza na liste basi basi respecta nalobaki yango non 6 yango bien te et nakokota pe nakoki mpe kokota ntina kati ya 2022 na yango 2023 pe tozela te 2023 makambo mosusu eza mais nakotravaille mpe janvier moko boye pena na travaille yango na vide na bakopo okomona mpe janvier moko pe oma février moko pe meye matakaka suka na janvier kodesi ya grâce na oli yango ndamundamu na otobukisi donc fivete nenga mutu tout soko ozomona eza kopi kole ya baparent na ye mama fivete atanga te omoni mwasi oyo atanga ayebi valeur ya classe aobunda mwana atanga mama fivete atanga te ayebi okoma te ata komona ayebi kokoma te mama fivete bulawa yo ya suka wana mpenza bachele wana ya bamatete ya bayolo ya bakapela mama bafivete fivete ndenge moko zoba vaurien atangi te ayebi okoma te même pas komona ayebi te napesaka ye devoir a basala ekiri wana momba devoir a okoma basala mutasala te batanga te bayebi okoma te bango tu fivete atanga te ayebi okoma te yango wana bana ne mpe bazwi lokolo bashege na kapela kote koko na bango aza osala kindumba lien ya kapela ils ont interpellé conscience à bana ya bakoko mama fivete atanga ta ayebi okoma te fivete atangi ta ayebi okoma te yango akinda obwaka nguna na mudansa yango mpe asala ata succès te nde babibisa basala basuccès ayebana te abina na combien d'album donc aza l'échec ntina ya badanseuse tala bayamado wasuka oyo bayamado bafabrigasi bamerveille tala bana wana nde bazopela siko fivete même na kidanseuse esimba te bana fivete mpe ndenge moko batangi te bake classe te base retrouve bakuluna base retrouve bashege na kapela tala lien bisika koko na bango azosala kindumba mama bafivete azosala kindumba na kapela mobimbe yebi bana ya mwana na ye baye kolanda lien wana baye kose retrouve na kapela na kishege lien Capernaum lien nini Capernaum mama Sarah ochange ebelaki obrite nasaki otosi ozalaki soki ozo clasher vers moto ozo clasher na ye moko mais namoni okomi koambali komi okotisa bana te nasali constat olongwe na kazaka oyo bato bayebelaki te nabaye olati kazaka mpenza ya bacomplexe nalati yango nabaye na olata yango te des fois bato bakanisaka bango nde bayebaka koloba to koclashe te ntango oclashe papa moninga to mama moninga seke yeba foto kotisa mama no kapenda yango bien
comprendre faut yoka bien pena moi ntango vanda kofinga papa mutu to finga mama mutu esalo bien te c'est que yo ya yo pena bien il faut basekwiselo punda ya yo bachela oyo ya vanda wana mama Fivette ndumba ya kapela abimana ba receveur abimana ba chauffeur na ba chargeur o babelelaka matetelemba abo bandi bo tosuka na ba parquet te zaka au décembre vous comprenez au décembre la so na bina lelisa zoba makasi neti nga na otoka te na split kitio azinda ku Fivette mbasu ana divate ndaku ne abena etondi na plastika elo na ina na vina nga lokwa plastique na ndaku siko ndaku a Fivette etondi ka na plastique tapi ana monte aya ozwana yata azwana ta tapi azwina de vivant il sauver même Yvette Bisuba ana tapi ote asara ba osomona na divan ana tapi ta na divan te mais plateau na ngeza na ngo yana malise vous comprenez donc soza na faire na bazoba hermo kitipe na rana bango talisi bango niveau kizoba na bango parce que net Yvette Bisuba na Fivette Mbasu lokolo Mbasu Fivette lokolo Mbasu amutu mo faut talisa e descendant place à outil ils a ba lien familial et outil na mama ekiti na e po ya za shege atanga ta ebo komate mama ne pas aki shege atanga ta ebo komate bana ne pe ba shege batanga te ba ebo komate yango wana ba osala famille ya Capernaum oyo kate merci donc eza lien familial elanda bango nyonso ndenge ozomona bango wana siko bata bongo nga na koza na prominity po Fivette nenga zana soko talanga oyo osala bemission na sa moyo ogango otoka na nere ko kata na sisi ko tala ngala lo bala sa malili na poser tellement non sekalanga kaka donc yenda azawana fasa elanga ka bemission ye moyena swana nizate niveau na ya bagage za tellement na se na esa ki atelema na moi pendant 45 minutes akoma rouge te ya ba défi la sa moi atelema pendant 40 ye tout le monde on a lancé combien de défis on a lancé ba défis à mutuka te ba mutuka na ba mutuka pardon ba mutuka ayo ki osimba kisi wana niveau na été niveau na on a lancé défis à papier papier na bic asala te nazongisika papier na bic na bakisa te mais ya moyo wana na moni mabe eza oza social kufa te na besoin to mona kina réseau social ya ko telema na moi pendant 10 minutes moto ko sa avertir j'espère que te batelema tika akoma rouge penda betele belongi beteli kake tobosani tobosa desko asala yango akoma ye lokazo bake ngana amudansa ngana tanga te ngana shege lokaza shege amudansa fils sans valeur, sans manière, sans éducation, non élevé comme sa mère, et je peux pas. Nako pese tenter. Donc yo fils sans élevé comme ta mère, kaningo za lowa maman na okopi kole botanga te boyebo komate. Voilà, merci maman Sarah. Nana tante. Donc yondo za na fosa la ha émission. Moi non c'est les émissions na poser. Non tchaboité. A poser. Yo là. Donc yo faut ça il a ça la émission. Et ça l'opé bien, écoute c'est l'opé là. Voilà, merci maman Sarah. Maman Sarah. Moura ko sala makambo ya grâce mais en tout cas kombo na yo eza pona yo. Papa Moura so landi bien pas à qui pédé. Ah tozongi na ba source. Ah tozonga na ba source. Ponga mikolo na komo ozwa pena temps bande ko botala e ba insensé ko bosana te. Wana ngibika suka na zali na bango. Ozo ko yo mo le bela bango. Ngamu na le bela nga bango. Yo na le bela bango. Merveille. Na maman moro bien. Patrick mon même carton comme les gars. Patrick a comme les gars. Merveille na maman Lily depuis Bruxelles oyo alobi félicitations na yo. Ndenge oko ozongisa basi ya poto na nzela. Ba tebele ba osepena. Ba oyo ba omona o mabe c'est-à-dire que bango nde baza bizailo ya mabe o tozobuya.
bazala na réseaux sociaux mukana na okeli felo buko okeli felo péché est pardonnable sikonga na oswala la mutu okeli felo ndeni ngam na okena ngalola omoni bakanda musumu ati bomona ye wana ofinga bato ko ayeba asuka na eza na lifelo olanda makambo janvier aloba na moi mpona mama na ye bakopona mama na ye lobani te nayali masangisa nayebi sur Paulin même l'église ayeba ndeko baolandanga nayebi ke mama Nathalie olandanga même l'église histoire vraie ezongi histoire vraie mpona ezongi meilleur vena président bébé meilleur vena Sol Mbemba maman présidente maman Nathalie ese bango basupporte nga moi o témoin au 10 janvier décembre na janvier basupporte janvier baolinga te janvier baolinga te bayebisenga mpona suka décembre c'est yo de sa grâce décembre nde eza boye na olinga tosala ata des émissions nasali mpe des live nanga nazoclashe des émissions des lives nanga nazoclashe mpona korécupérer décembre wana susi nango veme tokende kala baliro oyo bebe bina bakatela nga président bébé avance mpenza mpo po mikolo neti na église neti ozaka polipone na l'église ezalaka soki oye oza na baproblème moko mona balukaka bayeba baorigine ya bapapa ya bamama source na yo source amour ya papa bota amour apede c'est tout à copie collé tel père tel fils nga mikolo nazaka so bolandeli bien na lemba boyoka kaka ke papa amour akapede ti lelo asalaka kipede papa amour ya bagenre ya bapapa oyo epuis ye nazwaki information na ye abimaka na baloker wana papa bamour abimaka na baloker obiki ekoya ndo kofinga baparent oye mabe te nazo rappeler mutu identité na ye place awuti parce que parent normal ako autoriser mwana ya koma pede te non et puis mwana ti akomaka pede elazaka basekele elakisaka na bomwana fo botelemela yango seke baparent na seke baparent na baparent soni baparent basambelaka te baparent moko boye mama bamour apo dira azaka moleli masala tokolongwa place oyo tolongwe mais il faut yeba ke mutu tu aza na réseaux sociaux so olingi oyeba identité oyeba identité na ye tala papa na ye na mama na ye omoni nga na ozwa nanga mbongo na nanga nango epuis nayeba eke na ozwa mbongo parce que toa na semence ya mbongo mama nanga atravaille na parlement atravaille secrétaire ya Mobutu atravaille na Kabila le père atravaille na Lito donc mayele wana apesinga epuis mama ya biso azalaki mwasi ya mbongo toke kota papa ya biso commerçant likolo nango politicien mbongo donc omona semence nanga c'est l'argent tu comprends voilà donc bango bauti na bafamille semence ya babola semence ya balesbienne semence ya bapede tobenga mama bamour akombo moko toyosana soki molele c'est-à-dire quoi lesbienne yango wana moko abima pede nayebi so papa na bango pede abimaka mingi na baloker merci mama Sarah tokoba tozo avancer mama Sarah tolandaki live ya nene ya nayebi te mpona nini nayola nini nene ya pardon ezongisa mbongo anoela madinga naza na wana so sisi ozongisa mbongo anoela madinga aloye koatake nga azongisaka mbongo ya anoela madinga pole na clashe mingi nalembi mama Sarah soki eza na par rapport ya année bafemme insensé basi ya poto bafemme insensé si na nous question na ngati nanga tuna mpe question basi ya poto mais fona changer na ngango kaka po niveau na ngana tunila yo na bali ozoya amunika obebisa so eza na remarque kosala bachroniqueur na bachroniqueuse mpona 2021 remarque na bakola bakotaka na actualité base remarque kosala bango yango wana babima te meto bakotaka mais yo ozokende na kobima te
nga na ozinisa bana libulu oyebi te mayele mabe etikima limite okota na benzi mafinga ekola po mbongo ekota na bachaine otika te. Voilà, maman Sarah, réseaux sociaux eza lelo moyen facile de communication na monde en tant que na Congo ndenge mpe to travailler ane oyo na réseaux sociaux bilan nango kozala ndeni eza négatif to eza positif? Bilan na biso eya négatif po tobilan epuis na bibaa bibi na bapoliticien donc bilan na biso mpe eya négatif. Ça on a tout les oyo kasi bilan ya négatif naloba ka yango wana nabimisi voix ya Yvette Bisuba. Yvette yesu simba Yvette poani makambo Yvette poani mama Sarah kutika makambo te toana on a 2021 question au bombango le janvier le 1er janvier 2022 et la question voilà maman Sarah awa nde tosuka awa nde tokabwana otoloba na ebandeli na kaki ki Karine fala yela biso makambo nini Karine ayela biso ye mpe tozela libala neka ekabwana ti po tosaka nde tosala baninga nyonso sikoya obeta biso 12 ouais Karine osede te fa sedele biso bwakela biso mpena ntswaka na osede te akangi su ekango basali su bavideo na noela esikanda kutu yozela osilisa me ya kati akangije mpe sikanda fala afungwama te. Voilà, merci maman Sarah. Voilà, merci maman Sarah tokomi na suka par rapport ya nyonso tolobi awa na ndenge oclashe le baninga Yvette azala ndoki pole 4 émission moni ndako mokitisa balumière apna mopongwa baluba oyo eza axe moto asala décor plateau to eza mopongwa baluba 4 émission. Merci maman Sarah. Merci. Tokomi na suka liloba nini okoloba na nyonso tolobi oyo conclusion na yo yaka mopesa caméra atalisanga mopesa caméra moinsere mama Sarah bafemme insensé ya badiaspora nyonso bazoba nyonso oyo bakomprena makambo te oyo bakenda poto sans bit bakizengi nyonso oyo baza derrière ka na makambo lokuta derrière na bainsulte derrière na babétise siko tinde bosala bamakambo tu bosala wana ya kofinga ya kobenga na baapel ya kokotela bino boganyani mpona fin du mois biso tokota mbongo na YouTube yo ganini bainsensé manque à faire na poto na Kishasa botanga te bomemi ka kibuzoba na bino boke nango na poto bosala ata baformation bosali baformation waja na poto mapekweyaka na nzete mundela change jeti boyibaka chaque jour bakendaka ndeni ake na magasin bazala na bapiese moko batiaka wana so ozwi eloko avant okei nango foka so obimi nango mashine ana elela avant okei nango fufuta mbongo na kiesi balongoli yango nde obimi nango siko basi ya poto mingi basi ya poto miyibi yoka nde bayibaka so bafuti bulletin na bakaneson eza 12 balongoli 8 na kati po eloko wana elela te so eza 5 6 anglais balongoli 4 po eloko wana elela te bakoyiba yibi asali bavalise aye na Kishasa yo oviama na uti poto na ye na biloko akimoyibi. Merci. Merci ingénieur Ars, merci na bayo sur la biso au clôture. Merci. Merci pour la présence sur le plateau na biso. Merci pour la plateau sika au moins ndengeni. Bakiti Kabila Fivette na Yvette. Tena le plateau na biso. Bakiti Kabila Fivette Bisuba et Fivette Makolombaso et bakombongo papa fille maudite Kabila Fivette Makolombaso na Yvette Bisuba. Fivette le baza fille maudite wana na Fivette le baza mwana bénédiction mwana elaka. Ya tango nyonso tosali na kimudansa ata na poto te ata mobali te eboma mwindepu akazosepela na ezoningisaka nde mutu ozolonga merci tosukia voilà merci na baabonné nyonso balandaki biso merci na baye nyonso balingaka Sarah Tola TV merci na mon vieux Hervé Kadibwe Esprit Libre merci na BBC Miel depuis Canada merci na bino tout oyo bolandaki biso merci vraiment bopesa biso ba remarque bobenga biso bokomela biso bisika ezaki ya bien te tobongisa
ekozala pe vraiment kitoko ngai na bino tomonani bongo mbala simana invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.